Moi j'avais dit ce truc là na Gabi, les gens passer message na famille à Miraïsa. Dans l'émission Miraïsa ça la kalba ki ya okufa na Angola. Ba okuna na Angola. Ezanga lo bamowe. Ngana okufa na Angola ba okundanga na Angola. Ayebeta okufa liwe ko marate ekono. Affaire likambo o ya matanga ya Miraïsa petit à petit au leba zo solution mais solution ezozwa makaka te. Batu ba maboko kilo pona opesa ba mbongo même maman Olive to yebaka ke maman Olive ce qui comédien kufi ezala vraiment tikotak mbala mo mbonge pesani mais likambo ya Miraïsa eza kilo en tout cas batu mingi baza kilo pona likambo ya Miraïsa donc na minute onde tolo babwe jusque là matanga corps ya Miraïsa eza kaka na Angola ezokita nanu kinte alors wana toti ko yoka eza Marci Bondowe alobaki ke Miraïsa atika kama loba na ye kala kutu wana kutu avant alobaka ke yesu ki akufi bakunda ye na Angola bamema ebembe na ye na Kisasa te. Alors selon Marci Bondowe nde likambo Miraïsa lobaki yango nde epesi kilo batu bazopesa bambongo te kilo na maboko batu kilo na bakonza mboka o basungaka bango pour que corps ya Miraïsa ekita kindo bakonza mboka o toyebi basungaka bacomédien bakundaka bacomédien donc baza kilo pona kosunga corps ya Miraïsa ekita Kisasa donc na minute o toloba boye corps ya Miraïsa eza kaka na Angola bandeko nanga na minute oto lo ba corps Miraïsa ezaka na Angola do likambo yango ekomi kilo ekomi flou ezoyeba na lisute to suka wapi eske Miraïsa aokundama na Angola to Miraïsa aokundama na Kisasa. Mais na minute o papa ya Miraïsa aolela ana posa amona kora mwana ye ana posa te mwana kundama na Angola ana posa vraiment kora mwana ye ekitakin amona kora mwana ye po akunda mwana ye na honneur oyo ye moko papa azolinga. Mais malheureusement que jusque là basenga ki bango $6,000 pour corps ya Miraïsa elongwa Luanda ekita Kisasa. Mais na ba comédien bango moko batali $6,000 bango mo ba kokango te ba bundana na kokangisa muke mais ezape kilo pona bango ba pesa mbongo na do ba mbongo elimwe bango ka bona maboko ba mbongo emona na te yango to moni ba comédien na biso to mona ki ya Gabi ayaki asenga ki renfort abelela ki epa ya mama ni mama to mona ki ndenga belela ki asala ki mission na ye asenga ki mama Olive Lembe asunga bango to yaki pe komona mwana ya ye moko Miraïsa na mama top baleka ki lisusu epa ya papa na biso Vincent Toulouse basenga ki lisusu aide basunga bango pour que corps ya Miraïsa elongo Angola ekita na Kisasa. Mais na Angola corps esala ka 8 jours selon ndenge to yokaki que corps eumelaka na mort kete. Mais ce que to bito bando calculer banda Miraïsa kufa jusqu'à présent ba jour ezokende déjà ba jour ezokende déjà bandeko na ngaso ezambala no ya liboso vraiment otomber na vidéo na biso en tout cas au s'abonner au commenter au liker au partager et au sa malamu mingi donc bote na bandeko nyonso o balandaka biso na partout au bozali vraiment to pesi bino mbote isika bozali so eza vraiment mbala no ya liboso au moni émission na biso au koti au s'abonner au commenter au liker au partager et au sala malamu mingi kande tozoyebisa bino affaire ya matanga ya Miraïsa oyo ezopesa kaka pasi surtout na papa ya Miraïsa o azomona ke bakoki jamais kokunda mwana na ye na voyage ya mobembo esika mwana kendaki koluka akufi akunda makuna papa akokoma Angola te si akomi mukolo akomona ta esika bakunzi mwana na yete aotika la ta komona tombo ya mwana na yete dondeka mwana kendaki bongo pona mwana esili donc aotika la komona yete akoyoka epe lisusu te eza pasi bande konanga ça fait mal eza pasi eza vraiment pasi makasi selon Marci Bondowe alobi bazwa
papa ya Miraesa asala appel bazui téléphone bake nango na morgue batie téléphone wana litoi ya Miraesa même si Miraesa aza ya kokufa mais molimo ya moto soka kufi etelemaka 40 jours bakende nango baketia téléphone selon na Maxi Bondoe ndenga lobi bazwa téléphone batia na litoi ya Miraesa comme ça papa ya Miraesa aloba na Miraesa ke naza na posa bakunda yo awa na kini alors fongola makambu na yo fongola nzela na yo ezala polele pour que bakunda yo na kisasa bandeko nanga wana eza maloba oyo Maxi Bondoe alobi bato ebele baye kokondane ye pourquoi mutu soka kufi ake deja libela botika babiloko na bino bandeko nanga mutu soka kufi akendaka libela meto yeba maloba na biso ezaka na pouvoir likambu oyo ozoloba lobi eko causer tort lobi kuna eko causer problème to bosa na eloko wana te abandaka deja koloba ke ngaso na kufi bo memanga na kinte bo kundanga na Angola eza maloba oye asela ngo deja aloba ngo donc nyoso bolinga basala o ba mema corps na kini o basala bo ezaka kilo po nini ye moko esi alobaka yango donc selon ba comédien selon bato ebele selon ndenge likambo ngezo kendela ke Maxi Bondoe ye moko alobi pe likambo yango ke Miraesa ye moko azo freiner nzela na ye. Pourquoi azo freiner nzela na ye po azana posa bakunda ye na Angola po ezana be émission ebele totiela ki bino eza pe na chaîne na biso Miraesa abimisaka deja ba maloba moko ye moko ke akoya kinte na ya kin po botiela nga ba poison na oya kinite donc aboya ka deja koya kin pour abanda ko banga na ye na kin akufa na poison. Miraesa boyaka liwa aboyaka vraiment liwa donc aboyaka koyakin po selon ye amkanisaka soka yekin akokufa soka yekin aumela te liwe kolanda ye po bautiela ye poison mais malheureusement pe ayaki kin te mais akufeli na Angola siko ba comédien nyonso pasi na bango eza po mbongo ezokoka te donc $6,000 o basengi pour que matanga ya Miraesa elongwa na Angola ekita kisasa epa ba comédien koka kokangisa mbongo wana te parfois eza pasi parfois eza pe soni koloba na monde artistique na biso ba comédien baza vraiment ebele $6,000 eza kate il faut ka ba maman Olive baya ba pesa il faut ka te ba maman Denise baya ba pesa ba comédien baza vraiment ebele ba comédien na kisasa ba o peut-être o ba yebani ba mukie soto bito compter na ba o ba yebani te ba comédien baza tellement ebele. Donc, si vous avez pena contribution, attends mutu 100, attends mutu 80 na sirke, mbongo wana oba oluka e koka, pe bosala pe matanga ya Miraesa ekitape na kini wana, mais pas si siko eza nini. Ba comédie yango bango moko no bazaka no na ba guerre d'esprit, ba yoka na ranonti. Bango na bango bayoka na non te ba comédien ba na be kiri au côté boy do bana ba groupe na bango ba parti ba kabola siko boye bisanga parti o musuba bimisa combien parti o musuba bi ponde baza ba parti wana ebele baza ta ba 20 parti na ebisi bino so ba kabola ta parti moko bo bimisa $1,000 parti moko bo bimisa 800 parti moko bo bimisa nzamba osunga mbongo ane ekobima mais depuis babande ko talela gouvernement depuis babande ko talela Mama Olive jusqu'à présent eloko moko ezate. Mama Olive Lembe déjà azwa ka décision mo bo pona ba comédien selon ndenge toyokaka kazwa ka ba décision moko bo metomona ye moko loba ngote toyokaka ka batunde ba yeki koloba ngo bango mo ba comédien nde ba lobaki yango mais jusque là totikala omona Mama Olivier moko lobango te toyoka ngote bon tozo senga kaka si réellement bato musu balobi ke te Mama Olivier apesi mbongo na papa Masumu déjà bon si réellement mbongo wana bapesi alors bosala tout corps ya Miraesa ezonga na kisasa Maxi Bondoe apesi explication ke mama na bango alobaka likambo yango mama na bango pa lobaka ke soki akufi batia na corbière te ba mema ye na mapeka ti bakende kokunda ye mais bango bayokaka te balua plus de 5 corbillards so balueka o etamboli mukie ekufi babengi musu etamboli mukie ekufi
ti baye ko raisonner ke mama bango lobaki batia ye na lipeka bakende kokunda ye nde bayaki bazwi mama na bango batie ye na lipeka bajeni batie ye na lipeka batamboli ti bake kunda mama na bango akundamaki na kimia alobi bien bakunda mama na ye na 18h. Pourquoi maman na alobaka déjà ye mukola kokufa bakunda ye batia ye na corbillard te bon eza maloba o mira ye salobaki soki Maxi Bondowe azo reconnaître que mira ye sa yebisaka ye likambo moko alobaka likambo moko ke soki akufi bakunda ye na Kisasa te bakunda ye na Angola eza po azo se reconnaître na makambo oyo mira ye sa donc comme azo reconnaître makambo wana o mira ye sa alobaki alors bosala kandinga lobi so bokozwa téléphone papa mira ye sa comme azana makoki makasi te ya kokita sur le terrain na Angola donc na minute oyo esenga kaka kozwa téléphone kotia na litoi ya mira ye sa pour que a soki ayoka kande baloba bawei bayokaka soki akoyoka afongola nzela na ye pour que makambo na ye nyonso ezala kimia po makambo ya mira ye ça devient compliqué et ça bato mosusu balobi ke o basalaki réunion ya suka mpona koclôturer mama Olive déjà pesaki mbongo o bakomadie bakokisi mbongo koto toyoka ya Gabi alobi non bakokisi mbongo te eloko moko te en tout cas na maboko bato kilo kaka mbongo ezomonana te mais na bato mosusu toyoka o te mbongo emonani tokoyokela nani finalement tokoyokela nani tant tosala boye toyeba pete ke na Angola bapesaka badele soki kaka dele wana ekoki directement fo babimisa matanga wana balelango bakundango donc eza pasi mingi tosenga peka soki penza réellement ke mbongo ya matanga ya mira esa nano ekoki te en tout cas gouvernement bandeko totalaka likambo oyo pour ke ndeko na biso akundama nanu toza na posa mira esa akundama nanu toza na posa to Maxi Bondowe alobaki boye oya Gabi alobaki boye papa Masumu azongisaki boye o mutu azongisaki boye en tout cas o toza nango posa na minute oyo ezake corps ya ndeko na biso bakunda yango na kimia nyonso mira esa comme bien sûr ye moko tanga zaki na bomo ya bande ko contrôler ba langage na ete abande ko bimisaka nyonso oyo yele ya bimisi po biso ba africain biso ba bato ya mokili tozalaka ko contrôler ba langage te donc tolobaka o nyonso yela ka biso tolobaka yango ndeko na ntango zo fongola munoko po obimisa likambo tourner langue na yo balebele yeba likambo ni ozoloba po eza makambo mususu tolobi yo lobi yango lelo mais lobi nango nde causer problème eza likambo yo moni no na lobi nanga ka simple tika na loba mais lobi nango nde epesa passe donc eza passe mingi ko ramira esa déjà na morgue e umeli déjà ezo umela déjà bandeko bosunga papa na ye aza déjà mukolo papa mira esa aza déjà mukolo donc likambo oyo eza na likambo moko kokufela mwana ye eza na likambo epesa ki no choc aza na choc makasi na likambo oyo alors ndenge susu liwa ya mira esa ezo sala boye corps ezo umela po ekita corps ekomika ba complication boye bake ndenge ba comédie bana ba complication pona mamba mbongo ndenge lobi kuna pe ekoma complication bakokisi mbongo les complications komisu ya corps complication comme sous boye donc c'est le moment ya kobenga kanenge Maxi Bondowe lobi basala ceux qui moyen kozala basala yango pour que papa wana atika na kimia pour que mira esa pe akundama na kimia papa na ye pe amona ke akundi mwana na ye et ça la bien pour papa na bango soka monya takora mira esa te ayoki ka koyoka en tout cas aozana passe makasi na minute onde toloba boye ada na pasi siko eza likambo moko keo amoni atate esika bakundi mwana ye atikali komona ta korte epesa ye pasi makasi bandeko eza vraiment likambo moko oyo ekopesa ye pasi alors bandeko nanga totala kaka ndenge ezokendela soki vraiment keza réalité ke nanu bakokisi mbongo te en tout cas ba comédien bosala effort wana kufi aza mutu na bino lobi na tali live ya Barcelone na yoki live ya Barcelone ndenga lobaki bazalaka na bango ne lokote alobi bien ke biso ba comédien tozaka na biso ne lokote à part nde to bundaka ba vie na biso do ba bundaka na bango po gouvernement ya mboka na biso efutaka ba comédien te soki gouvernement mboka na biso efutaka ba comédien mais ba comédien belé bakendaka te ke ake luka vi na Angola ake luka vi na Brazza mais kokenda bango ezalaka ake poto ake luka vi ake Canada ake États-Unis mais ngo bandoza ka bongo mais comme gouvernement mboka na biso asoki para na bango te ba comédien mboka na biso ba vivra bango moko ba comédien mboka na biso ba milatisaka ba miliesaka ba mifutela hôpital ba mifutela
batongelaka bandaku ezaka passe makasi eza passe. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo balandaka biso vraiment so eza mbala no ya liboso nde toyebisaka bino toujours na rythme ke soki eza mbala ya liboso otombe na chaîne na biso osabone okommente olike opartage et osala malamu mingi. Donc oyo tolobi kaka abonnez-vous bosabone et osala bien makasi ba remarque na bino pe esalaka biso bien molimo ya Miraesa epema na kimia. En tout cas bandeko ba comédien bosala effort tant muninga lobi likambo wana ezake ayebi o muninga na yava kufa alobaki na minute o tomoni ba do mazenyo so bana kini bado maze bana kini bayo lela ndeko na bango Miraesa ba Maxi Bondowe bana kini bayo lela ndeko na bango Miraesa ba Sami Mokili bango nyonso bakiti kini bayo lela ndeko na bango Miraesa. Donc bongo ndezalaka malgré corps Miraesa nanu ekiti kini te malgré corps Miraesa bapesi nanu programme te mais bandeko na biso bauti poto baye kolela ndeko na bango yango na bisaki bino Miraesa aza mutu asika te na théâtre. Miraesa aza mutu ya kala na théâtre aza vraiment mutu ya kala o bandeko na ye balongoli makolo na bango na poto baye kaka na kini pour ke baya kolela ndeko na bango. Merci beaucoup en tout cas soki eza pena mbala no ya liboso osabone bota ba j'aime na vidéo la famille et osala malamu mingi wana tokutani à la prochaine occasion. Moi liloba pona ba comédien et osala malamu mingi vraiment Miraesa que ton âme repose en paix. Bisous la famille, bye.